ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko fini moko nzaba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc sont la reine Michosa confirmé donc. N'allez bien, la Mélie bien, la chez Waka, chez Jeannette, l'anda sans polémique. Soyez au liabilo on samokili au Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien be bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange.
Y'a Patrick Marois Vengi, mon Paris Express. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Aïe baby, aïe koufi, baby, grave. C'est chaud. Et ça, Oyinda, Oumela, Soko Oyen, agence Ote, veut dire Oumela Te, Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Vril Léon numéro 25, baby, agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kishasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Braza, pour Koli le koma kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Marois Vengi, Balobi Global Express, souka l'agence, agence au soko yete veut dire au Oumelate, pour na kati agence oyo, toza na ba service ebele, rotina ba carton, rotina bilamba, et puis tozali na service moko futi mbongo, mutaza na Kishasa kozwa traitement, au futi mbongo, mutakufi na Kishasa ba kokunda ye, kitoko, chez Patrick Marois Vengi, balobi service kitoko, soko lingo Oumela, foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, souka l'agence, ba mama Paris, bana Paris, bana Bela, ba fongole biso, eloko kitoko, vraiment ngo Oumela, atina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya jara ndam batinda ndam, ndam so ekende na Kishasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Léon numéro 25. Bala poto boya bo Oumela. So bo yete fedi bo Oumela te. Ay baby ay kufi maman l'agence. Agence aboye. Besoin d'ante yangoyo. Ba melembi na kati ya Château Rouge. Et ainsi ka obunga te. Léon numéro 25. Oumela.